Très cher abonné à tout le TV, tu peux de Shalom, Bambo TBC, Bofani, Bola na biso na ba télévision, na ba téléphone na bino, partout le monde entier, ba Shalom est belé. Pourquoi est belé? Parce que les lots, tu as la connaissance de toujours ensemble. De Konanga, maman Anna Kalamba, la patronne, moi si à Malamu, n'enga le baka douleur, bat bozo douleur, sol évangéliste Anne Kalambai, babengi Jeanne Massamba Longo, moi na batu ya mama Muyaka, on a une maman Thérèse, maman ya batu ya David, maman ya batu ya Josué, maman ya batu ya Louange, maman ya batu ya Calvi, Kevi, maman ya batu ya Samuel, maman ya batu ya Ozana, moi si ya batu ya papa pasteur Carlos Kalambai, ba notre église même tout ça mambo tebele. Na vous êtes d'accord une fois mon pasteur na combat Trésor Ngoma, Faya, bana nyoso ya Nouvelle Alliance ainsi que ona ngami na combat Sanda Jangi. Na bossa ntako une fois na moni de merci na kata mikila poto na moni papa Christo Katambai ainsi que na mama Sabaote. Mama Sabaote, Rema Sabaote. Na bossa te ma immaculé au maji oyo bayaki ko beta concert Malor Mbongo pour 20 ans de carrière ainsi que batu nyonso apesi no mambo tebele. L'autre si j'ai moi malamu ya kitoko makati toto partager na bino likambo Saint-Valentin. Na benga nom de Dieu, à deux fois pour fani l'autre langa. Il faut célébrer na yo Saint-Valentin. Est-ce que les habiletés bibliques? Ouais, 1 2. Pourquoi ba exiger sur la tenue na ya tenue na yo wana na tant comment na ngote? Pourquoi? Et puis pourquoi pas Saint-Valentin? Encore bon ça avec mon caméraman na linga yimi na kombo ya papa Roland, maboko moi propre et bien. Notre invité pour découvrir ensemble Bissonabino. Ok. L'homme de Dieu, Shalom. Shalom, prophète Eric. Merci beaucoup. Nzamba Pambola, landinyoso ya tolo nase. Nzamba Pambola bango na confiance au nyoso. Bazo pe sabiso pe bazo ko se sacrifier ko tchaba mega ko sala nyoso po batala ko disposer batana bango po balana tuka nzamba pambola bino makasi ya koleka. Merci. Merci beaucoup. Présentation ça biso bien. Ba yebio déjà mais on se présente encore. Merci beaucoup. Na benga mina kombo ya apôtre Joab Kinkela o yazoko kamba église chemin vers Jésus et nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu, Tolito, Megapeko, c'est vraiment très important. Il y a le 14 février. Oui, Nayoka Kango, le 14 février. Oyoka Kango, tu es bien. Nayoka Kango. Nayoka Kango, tu es bien. Nayoka Kango, mais bien. Yoka Kango, non, Deni. Nayoka, selon, dire, ya batupé, selon ce que Zolanda, continue à recherche pour na sala ba recherche na mona kango selon ndenge ba komaka ke za fête ya ba mouré ya ce qui Saint-Valentin ya ba mouré yango na yokaka so na ngana ye ba Saint-Valentin yo za makasi pour ba fête parmi les 7 fêtes yo totangi mais na mo Saint-Valentin za katita mais pourquoi ba célébrer Saint-Valentin mo makasi boy tango yo kakango to tango yo mona kango et là on nini en tant qu'un homme de Dieu et là on nini biso to kozo ay pana yo lokwa un homme de Dieu tango yo kakapeta tango santa peta mona ba événement ça makawana nzambe s'espéra on nini nzamba tale so nini ezaka vrai to zaka faux. Merci beaucoup Kosali Nzambe. Je crois que na yebisaka batu très bien na émission to utai kosala na yebisaki yo boye na biteso bande ko balandaki likambo na soulevaki eza que mutu nyoso avant au sala acte avant au sala likambo yeba origine origine de ko détecter est-ce que likambo oyo eza ya malamu to eza ya mabe. Alors fête onga na yokaka parmi ba fête de l'Éternel na moni Saint-Valentin mais lelo par la grâce de Dieu selon ngolo nzambe basi quand même bazozwa ba on aime ba profiter té. Vous comprenez? Ba profiter té pendant que nzambe azosongi c'est la basi ba honneur na bango na sa contre basi té. Mais to lingi pété que no ba détruire basi. OK. Parce que basi baza ba oyo yo ba fruit oyo biso lelo to ça na bongo parce que basi ba bima biso na katem na so respecter basi. Mais fête wana ya Saint-Valentin
et ça fait moko démoniaque. Oh, na soulevé pe na confirmant démoniaque. Faites des amoureux démoniaques. Non 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 non. Faites des amoureux. Source bon. Mosali Anzam. Il paraît combo na yo kaka. C'est Valentin. Si quand tu mon saint, tu Valentin. Saint eza muto eza musa, Musantu. Oh, selon la Bible, musantu azaka moko. Il est entouré par les 24 veillards. Bazon tikate koye bisaza musantu aza musantu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous, à part Jésus, tous nous sommes des pécheurs. Bon, balobi bien combo ya Jésus-Christ. Parce que combo ya Saint Valentin, et uti wapi. Et uti wapi. C'est comment tu? Et là qu'il faut qu'on découvre combo wana Valentin. Nanya mema kango. Ba valeur ya combo wana eza nini. Pe conséquence ya combo wana eza nini. Influence nini eza na kati ya combo wana. Parce que selon la Bible, combo ya Saint Valentin na yebite peut-être dans le verset moko koki ko la kisangai oyo ba komi Valentin. Non, ngana vers yo, je crois, merci beaucoup. Et elle va sous question on a pour pareil pe on lobi na ngai. Ndeu pandi. D'où vient le nom de Saint Valentin? Merci beaucoup. Question moko malamu mosakoli. Saint Valentin ezalaki ba kombo batu bane ko apporter. C'est-à-dire na monde entier ezalaki na 3 empereurs. Un empereur moko abimaki na 270 avant Jésus-Christ. 270. 270. Casse dans l'histoire. Avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Empereur wana bengaki Saint Valentin. Deuxième Saint Valentin babengi na kombo ya Terni. Azalaki oyo babengi évêque. Évêque ya catholique. Saint Valentin. Troisième Saint Valentin abimaki na Afrique. Mais histoire na ye ekundama kaka bongo. Si lelo bazo continuer ko sala ba recherche. Tilelo. Pas même en Afrique. OK. Le voisin indele mimba mo Afrique. OK. Kundinam. OK. Parce que Saint Valentin ya liboso na 270 avant Jésus-Christ. Saint Valentin wana asaki ni Saint Valentin wana abandai ko célébrer plutôt abandai ko interdire ba mariage. Vous comprenez? Abandai ko interdire ba mariage. Deuxième Saint Valentin a continuer ce qu'on a domaine oyo ya ko célébrer ba mariage. Nde place bayaki ko kangaye ba cotiser na prison. Na tango ba cotiser na prison. Kokoma na prison, mwana ya maîtresse na ye. Azalaki aveugle. Aye ko tali na prison, nde amemelaki ye. Amemeli ye écriture moko. Écriture wana ba komi Valentin. Nde apesi. Nde apesi ko ya aveugle to. O ya aveugle. Nde apesi. Écriture. Empereur wana bakanga pour mambanini. Bakanga par rapport à bandai ko célébrer ba mariage pour empereur boso ba apekisaki. Apekisaki. Bandai ko célébrer. Ouais, mi ba no to mla bitu, to célébrer mariage. Nde sikoyo bakanga ki. Oyo ya troisième nde histoire na ye. Tilo ba na recherche. Tilo ba na recherche. Encore mis en Afrique. Ouais. Alors Saint Valentin a été créé pour remplacer une noce qui a été une noce oyo ba pesaki. Yango na ba créer la yango Saint Valentin pour batu ba célébrer ka yango. Ce que tant lobby likambuke Saint Valentin ezali na noce pour ba célébrer parce qu'ils ont empereur mo kaboyaki oyo ya ki évêque il y a une institution qui est pour nani bon. Rapport ni ezali entre oya boy mariage ou ni mariage mais va célébrer yango. Rapport ni ezawana. Tout est dans rapport. Bon, selon
chaque mukonzi ce qui a kana vision na ye hein ndengo za boyo za mosakoli vision na yo na vision nanga ikukanité yo soko zoko oza na vision onzamba pesi yo ngape na za vision onzamba pesi nga chacun aza na ba vision. Moi je pense que selon vision ya liboso nde akamba makibongo ya mibale pa ye na vision ya mi ça tout le monde ba recherche na no esidité c'est que ça va qui na vision. Vous comprenez? C'est que vision ya liboso na vision mibale e balanité. Par rapport ni na tiemo beaucoup na ngai na tiki ba enseignement na ngai na kei ba prédécesseur il faut pas continuer parce que ba prédécesseur on a batale de bikeno et continuité nde na ngonga wana bakoya kokanga ye na kati ya prison. Alors en réalité nini eyaki ko salama quelle est l'origine de Saint-Valentin selon histoire et ça empereur romain oba oyo nauti ko tanga bangonde bazai kona pour conserver la mémoire des 3 Valentin. Voilà. Oh. Lokola babengaka batu dali neti soki bande kona biso na tanga nanga ba kombote o senani oyo neti yope peut-être lobi na sima lobi soko tiki mokili po sanzela biso nyoso ngape na tiki mokili ndenge naza pasteur boye au moins na église bisika nazo kamba ba commissaire pasteur le bon to continue Saint pasteur Joab Saint pasteur Eric prophète Eric Saint. Oh et c'est une abomination yakobenga mutu saint parce que tozaka na saint moko. OK. Alors l'introduction on a landa que loko moko lobaki pourquoi ba couleur pourquoi? Oh pour votre information selon ba recherche couleur wana balata ya monte couleur d'origine. Oh ya monte couleur d'origine. Oh wana balata ka oh balata ba wona kwa kola oh ya 14 wana balata ka wana eza kasoki rouge noir ya monte couleur d'origine. Couleur d'origine, selon ma recherche, couleur d'origine, c'est rouge blanc. Rouge blanc. Pourquoi rouge blanc? Pourquoi rouge blanc? Bon, pourquoi rouge noir? D'ici là, les macamboues zawan. Kasi yamone to disco to fungwa masiko awa. Yamone macamboues la papa. Au moins na macamboues ya Saint-Valentin. Macamboues za ebele ngongeza muki. Ya kolobela. Ya kolobela. Na lingo sima na mo mukeno. Pourquoi la chaki date ya les 14 et puis pourquoi en février? Papa, na oto yebisa yo que bachaki les 14 wana par rapport à nini. Na oto yebisa yo après 2e siècle parce que na tango makambwane bimaki ba chrétien mané ko célébrer à côté. Après 2 siècles nde ba que parce que fête moko païenne nde ba chrétien nini Rome ba romain lokola d'interprétation yo sali kamga pe na sali yo sali kamga sali de après 2 siècles l'église chrétienne Valentin de Ternis 2e oya sala qui évêque hein nde na 497 nous comment que non pape oyo babengi pape Gélas Ier yende mutu ayaki pona ko commémorer mémoire ya Valentin Ternis yende ayaki ko mettre yango en vigueur ko mettre yango batu ba célébraka yango c'était le pape Gélas Ier. Il fut le patron, vous comprenez, le patron des fiancés. Il est pape. C'est-à-dire patron y a ba fiancé, patron y a ba mouré. Malgré pape. Malgré pape. Papa, comme il y a un problème. Il y a un problème. Toujours juste parce que Babylone est belé ça na malelo Rome. De source dans la Rome. Ba fête belé
oye sala makaba fête belle zela mikonezo ba fête musu kobima ba tu va célébrer yango sans tenir compte ya source surtout benanga que non fête ya Saint-Valentin ça fête mo za ba païenne mais ya fête mo ba pagano ya fête mo ba païenne mais biso to moni ba homme de débélé ba célébrer yango ba na nzambe ba célébrer yango ba jeune fête ba célébrer yango na mo tout ça ba culte tu vois même culte à Saint-Valentin église des révélations culte de Saint-Valentin yaya na kosenga na yo mosali ya nzambe ba mo eza ebe mone loko ezo compliqué biso ba mo to ko plutôt ko expliquer vous comprenez alors et loko na koki ko sala ko yebisa peuple de Dieu zani na tango le beko Saint-Valentin ba couple mais ngane nazabo nazana mwasi nanga nazana ndaku nangai yaya il faut qu'on a kende ko célébrer kango soki ba fête anite chaque jour ngana mwasi nanga tozaka ba fête donc chaque jour les amoureux là continuel déjà rien ça date mon côté fixé ça date fixé té date kala ngana koki ko simba yanga moko date ni na linga mwasi nanga na koya amoureux na ye esili to continuer bolingo na biso ti lelo to continuer ka bolingo na biso to boti bana to zokoba bolingo na biso eza problème tena kende kedo na kende ko feta ka feta do pona feta mo fona sangisa batuku te eza lelo to zomona eza tout un esprit Saint-Valentin wana tout un esprit ya impudicité oyo ba chopi na monde entier. OK sikoyo saba Saint-Valentin fête ya ba amoureux ba couple bon ba osiko ba sana couple te kasi oza moi likwashi na ozui ete OK ga omona ngo siko siko bato yo ba sana ba balate basi to ba célébrer mon ndenge nini po ba lobi ka couple to ndi mango siko que non ça va Saint-Valentin fête ya ba couple siko ba oyo ba sana moté ba osala ni ba créer ba mon ni fête ni Saint-Valentin fiancé Saint-Valentin likango na yebite pour Saint-Valentin couple OK Saint-Valentin fiancé Saint-Valentin likango Saint-Valentin chéri Saint-Valentin ni to kuba tiko ya mwana tiko na bana mikie hata ni na couple po ezana ba misuba célébrer ngo mona keno en plein air tiko bana mikie bazo mona tiko ozo pousser bana wana na nini et ça fait du moko démoniaque sorcellerique ou ezo bebisa libota nzambe lelo dans l'impudicité ndenge koti na monde bana on comprendre te lelo biso na Congo tozo la ba ujana bana moko mike ba bima mike boy ye tata etadi yete mandefu etadi yete siko bana ya ndengwana est-ce que ba vie ya bana wana to est-ce que toujours bongisa ngo to toujours bebisa kufuma muke to comme vraiment na suka notre émission na biso vraiment to na suka boteni sur regarder s'il y a des questions on va toujours beaucoup mal sur assez to retourne to zonga je peux moi le mot compliqué la ni ambo mo malamu te kanga point la ni mo malamu te comme na biso to yeba ndenge nini to na l'homme de Dieu to zonga va pas l'homme de Dieu dernier mot na yo pour la lelo est-ce que numéro na téléphone. Merci beaucoup na balandi nyoso oyo bazoko balandi biso nzamba pambola bino botenir na liberté parce que eloko nyoso sala mangana lingaka na yeba source ya likambo wana source ba vie ya bato ebele na bondo na bolingo nzambe lelo to subir ba conséquences parce que ba vie ya bato ebele oye baby à partir ya kolanda ba source tozo yeba ngote source na yo ezani likambo lingo sala source nango ezani il faut comprendre et natamo comprendre les sources ko yeba ko sala ko distinguer le bien et le mal. Je crois que fête o ya Saint-Valentin eza fête moko ya impudicité na benga kango eza fête moko satanique parce que un marié akoki ko fêter fête na ye akoki ko fêter ngo na ndako pas de problème si ko problème nangeza ba oyo ba balate ba ko kende wapi na tango bazomona ndenge wana ba okende ko sala yango pe na ndenge na bango et tozo bebisa génération oyezoya nzamba pambola bino
numéro nangai ezali plus 243 90 14 35 400 405 0243 99 11 64 379. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino mbote mingi na batu nyonso pe mbote na madame nangai biso to fetaka na biso chaque jour. Ezalaka Saint-Valentin te. Ezalaka l'amour joabe masika. Merci beaucoup. Kola pambola bino. Merci beaucoup. Ndето bakagaga bango ba fêter chaque jour. Nenge pe papa Carlos Kalamba na mama Anna Kalamba ndé ba fêter chaque jour. Nenge papa Christo Emma Katalai na mama Sabaoti Rema ndé ba fêter chaque jour. Nenge suyo na elle nenge pe fêter chaque jour. To bibe ba o ba balana. Pa ba makauti ba balana. Nenge pe moi na ngadi merci na Kadi ndé ba fêter chaque jour. Nenge pe Claudia Panzo na point na ebité nzambe vraiment pambola biso ebele nenge pe faya ngoma nenge pa fetana mari chaque jour vraiment voilà merci beaucoup na ba oneso na biso na ba bonne biso nyonso nzambe lo amona azanga te pambola bino merci beaucoup baza déjà baza ko s'abonner merci pour kami toto ko déjà 5000 en tout cas merci na befo na bino merci. Et je crois à la prochaine numéro. Nabo santé ça na jangi n'est pas fait à la Eric. Nabo sanité et bye à la prochaine numéro et ciao. Merci.